Matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo to telema esengo pesa ko mbazo so bandako na bino epai wana bozwami rendez-vous to pesa na mokolo na tina yete ko sosolisa bayindo ko lakisa bango maye o bango ba bakite ko lakisa moyindo uti wapi akomi wapi pe azali ko kende wapi ko landela mboka na biso Congo ezala mopepe moko lelo ebotami phénomène ya bandeko na biso o bazali mimi na kasi église catholique epai wana baza ko milengela mama na marche e ko salama na ba mikolo ezali koya de pa wana to lukaki mwa batu oyo pe baza na eteni ya bonzambe précisément bandeko baza na kati ya religion africaine oyo eza na bakokamba miafumu kusuki muzala pana na Angola de to meka pe kotuna bango makanisi na bango kolandela marche oyo bandeko na biso ya église catholique apui na bango ezali nini nde lelo tokosolola na mokonzi ya religion africaine fumu kusuki muzala pana na Angola oyo tosomine na mokolo mwa lelo fumu kusu mbote na biso mbote mingi ndeko Tambi elongo pe na ndeko Ndombele mpona nini te bandeko balandi baso na bisika bazwami matondo mingi toza biso moko te toza na moko pe bapandisa ngo ndeko Ndombele botale nde na bango nde tokokumela masolo na biso elongo na mokonzi ya bangunza fumu kusuki muzala pana na Angola ndeko Ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai Tambi mbote pe na bandeko nyonso bazwi lisusu bongo libaku ya kolanda biso na mokolo na lelo matondo mingi bozomi penza ebele émission ndenge ezoleka na télévision na minute oyo ba kozwa libaku otie fréquence ya 89.0 ezoleka pe lisusu na FM na radio oyo eza na 89.0 ndeko Ndombele okotisa biso na kati ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo na mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumu kusuki muzala pana na Angola matondo ndeko na ngai Tambi lokola euti koloba bino actualité ezebongo dominé na ba marche yi lancé na église catholique toyebite impression ya mfumu kusu tango boyoki que catholique sika touti azalaki parrain ya président actuel parrain ya ba opposant lelo ba opposant nde bazui pouvoir mais catholique a tourné bango lisusu les dos toyebite du coup totuna na ino nesonyanzila l'impression na bino tango bomoni catholique oyo apuyaki président Félix Tshisekedi na tango wana na opposition mais lelo a tourné lisusu mon Congo a comme lisusu ko s'attaquer na bango matondo mingi Ndombele longo na ndeko Tambi na buluki koyeba lolenge yango wana toyebisaka bato ntango nyonso lingomba ya bamupe mondele nde ayaka na yango mondele ayaka na lingomba wana mpona baintere na ye mpona bolamu na ye baye baso basalaka na kati ya lingomba wana bakotikalaka ata mokolo moko te kosala mpona bolamu ya mboka mpe mpona bolamu ya pepe nayebi te soki eza na moko oyo asi asala mpona bolamu ya mboka oyo epai ya bamupe namona te basali baekole école eza œuvre sociale esika bazoforme élite oyo babengi élite intellectuelle mais soki lelo balobaka ntango nyonso ke Congo ezomarche te tosala boye ezosimba te otala bato ya majorité otala bato ya opposition babimelaka na baekole wapi taka na baekole ya ye catholique donc elingi kolobaka yikiyiki nyonso mobulu oyo ezalaka kolo nango eza église catholique église catholique akoki kokanisa bolamu ya bato te lelo soki église catholique a organisé marche parce que na ndenge toyokeli marche wana ezali mpo bazoluka basenga augmentation ya salaire ya balakisi babakisi na impunité et puis na corruption lokola impunité na corruption wana ezali eloko oyo bakoki kolobela yango te ke impunité na corruption parce que s'il faut kokende na baimpunité bapinir bato alors toloba nano bato bakufa le 16 février baza bacatholique bato baorganize marche eza bacatholique bato oyo bazalaki na ngambo ya majorité ntango wana mouvance présidentielle mpona koboma bandimi wana na bato bamarchaki ezalaki bacatholique alors siko bakopinir nano banani me bango bacatholique soki tozwi histoire ya mboka oyo banani basalaki campagne ya koboma Mbuta Lumumba eza bacatholique
donc basali association de malfaiteurs donc mesika assassinat ya moto ya lumumba ezali bakatholike bazali donc soki ozoloba impunité donc ezali ozoloba likambo na contraire na yango ozolinga likambo na contraire na yango donc lelo soki makambo ezomarche te bato wana nyonso bazali forme na école catholique oyoyo abota protestant mpe abota nyonso elelo même na soki oke na secteur privé na enseignement privé okomona ke même bapromoteur ya baécole majorité baza bacatholique basambela na catholique c'est pourquoi même l'école privée nini cours ya religion chrétienne ya religion chrétienne eza na kati wana donc il fallait bato bacomprendre likambo na malamu catholique akeko azolinga bombama na côté ya impunité na corruption d'abord akokoka kolongola na mboko mpona kolongola corruption eza mot français corruption wana eza mot français même impunité eza mot français omoni eza facile ya koloba parce que lokola bazo former bato na semi analphabétisme donc et puis na lopoto na lokota oyo bato bazo maîtriser te nde wana ntango bato bakoyoka impunité ele bakoyoka non tozobundela nini tozobundela corruption okolongola corruption esika oyo même magistrat alingi asambisa likambo pene na ye bare eza wana si atiaki mwasi place wana eke na ntango ye avandi wana eloko azokanisa ezali azoluka mbongo akokata makambo wana malamu mpo apesa mwasi wana avandi pembeni akotala ngambo oyo akosepela kopesa raison okolongola impunité okoya kolongola corruption na ntango oyo catholique azorendre vie chère epai ya bapauvre sans que bato bayeba école catholique ezali école oyo ezali plus chère koleka baécole nyonso alors lelo akosenga augmentation ya salaire ya balakisi mais salaire wana balakisi bazalaki kozwa oyo bazalaki kozwa bazozwa yango na ntango oyo enseignement ezali payant donc bazofuta baboti bazofuta minerval ya bana balakisi bazozwa salaire oyo lelo catholique azoreklame ke fale basala bango augmentation ya salaire catholique angaka senga augmentation ya salaire te soki ezali ke salaire ezalaka médiocre mais prime oyo ye catholique apesaka epai ya baenseignant na ye catholique angaka kende komona leta angaka salisa marche te angaka kende epai ya leta basala bakalikile alobi bon ngai na ndenge tofutisaka minerval napesaka autant na balakisi comme prime yango sikoyo mutu baresistaka na yango to bavivaka na yango en dehors ya salaire mpo nekangela bango sanza mobimba kobanda ebandeli ya sanza ti suka sanza na ntango wana leta alingaki kotala prime wana oyo balakisi bazwaka ndenge nini balingaki bapesela bango yango enoke catholique aya lokoba kaka no augmentation ya salaire parce que ntango akolobaki augmentation ya salaire toza na baécole conventionnée catholique toza na baécole conventionnée kimbangiste ti na baprotestant kuna mpe bango mpe baécole conventionnée ezali alors soki eza na balolenge wana ou bien akoma école privée alongwa école ya l'État comme ça balakisi na ye nyonso balongwe na bango na compte ya l'État bake na ngambo na ye est-ce que baenseignant ya école catholique bazali mieux payé que baenseignant ya baécole mosusu na bandi te lelo bato nyonso baza kolela ke enseignant oyo azalaki na valeur lobi lelo vie enseignant ekomi pasi fonction ya enseignant ekomi pasi bani bazolela yango oyo bazolela yango wana baza na kati ya enseignement catholique
Alors, biso, tokoboya marche wana. Donc vous êtes contre yango. Automatiquement, vous allez contre parce que lelo, toza koluka ko contraindre te, mais toza koluka ba appuyer de l'État. Appuyer l'État ndenge ni soki lelo makamu ya mbongo kobunga ebandameli na esika mutu esika sosela musala na présidence makamu 15 millions bandeleli wana soki catholique alobi ke soki kutu makamu ne bandeleli wana c'est que mandat oyo kozala kaka boye na boye yango moni na tina na bazo mobiliser batu. Est-ce que mboka babongisela kango na marche to na négociation? Babongisa kango na kovanda esika moko. Mais rumeur moko pese ko circuler na bangunza baza d'accord bayokani ba appuyer église catholique basa marche ensemble. Donc eziko le kabiso lisusu bino président ya bangunza ya Fumuki Mbangu koloba ke bo telemeli marche wana na énergie nyonso. Mais tokoli ki a basi boyebi te biso de président ya bangunza ya Fumuki Mbangu. Yango to luki bino lelo ko alors ngunza ya Fumuki Mbangu aza koluka bolamu ya ba congolais pe ya baindo. Aza koluka désordre te. Ceux qui boyoki te ngunza moko aleki na télévision. Wana za ngunza te, aza chrétien parce que bangunza ba chrétien bazalaka te. Aza ngunza te. Omoni ngunza ya Fumuki Mbangu akoki jamais kozala ngunza ya Bible. Wana tobeti sete. Nyoso oya ko se déclarer ngunza. Il faut déposer Bible parce que na message en Fumuki Mbangu alobi malamu na mbanda sanda nous aurons notre livre sacré tokozala na mokanda na biso alobi Bible ezali botanga moko bokanga muyibi na eloko ya yibaki. Il a interprété la Bible de sa façon, donc il dit que ngunza a interprété Bible na méthode ya Fumuki Mbangu oyo eza koloba ke Yesu ayaki kaka pona mabota ya Israël aya pona bayindo te. Et biso ba yindo toza na kati ya Bible te. Adam na yo baza ba koko na biso ya yambo te. Wana interprétation Fumuki Mbangu. Alors ce que moni kaka n'importe quel mutatele mi asimbi Bible boya bandiko te ya yo. Kombo ya Yesu na kati ya Bible wana aloba noke ondimela. Yebaka aza chrétien. Donc le quoi balobaka nkoyi azuluka lata poso ya meme abomba mela kuna po baloba te bangunzo wapi. Lelo même bandeko église kimbangisi bazana bangunza bakati na bamote. Parce que Fumuki Mbangu oyo aboyaka bamupe. Oyo bamupe bakondanaka na mibutuku misato na boloko. Fumuki Mbangu wana aboyaka baptême babatisa ye na katanga le 11 jeudi 11 octobre 1951. Tango asi aboyi baptême abengani basango wana elingi kolobani aboyi christianisme na kati na ye. Alors ndenge nini mutaba hotel mayalo bakeya zangunza ya Fumuki Mbangu ete ya batu bakota na kati ya Bible. Mais Fumukusu contradiction c'est ma case Fumukusu na décembre awa. Mona ki Fumukusu le mona ba chef spirituel bazana na kati ya religion africaine bangunza et le mona bankumu usala ki marche ti na destination ya ambassade ya Belgique. Mais aucun moto moso catholique a télé masala marche religion africaine poto donc religion africaine bino to engagé on ngo lobi bo yi marche na bangunza balingi ya ngoti to boyi yango so ndenge nini oya bino bosala ki bino bozo boya makambo ya marche mais tant bino bosali ezama wana ezama bete oyo bandeko bazosala e wana ne komi mabe ozomona te ke sesika na bato bakomona ke ezaki motema mabe oyo bangunza bazolinga basala église catholique.
koti epesi bango esololi na bango oyo tokotisa mpe mpona bokoye ngeta kobanga tokangi bango mpenza na malenga yango nyonso mi bazwi mokanda bamokomisa baba asure ke bakokokisa biso mpe toseoiyane mpona bapesi tokobanda kobenga mpona biyano topesi basolongonia lobi tokokenda tokozwa lisusu maloba mpo tokokende kotikela susu miteni o mosusu alongo po ete mabele eza mabele ya bako kosala confusion na maloba te. Marche na descente eza biloko mibale. Marche eza kotambola, descente biso tosalaka descente na ambassade. Tokendaka ne na ambassade ya babelge, tokende na ambassade ya Belgique mpona koyebisa babelge batika Congo, batika Congo libre le 20 décembre 2018. Batika ba Congolais bavanda autour ya mesa po basolola opposition na majorité. Na ntango wana bazolinga basabote baélection po ezala te le 23 décembre nde wana tokendeki na ambassade ya Belgique mpona kolobela babelge mpe tebisaki bango na mokolo yango ke bino nde boza na base ya mabe mpe mpasi nyonso oyo bakongolais tozoyoka e balobi na biso te eza badirigant toyebisaki bango badirigant na biso te bino na nyonso ya nyonso na bandi lokola balandaka televizio boye madame wana na ngongo ayebi makambo tosololaki naye Anel de Baker ayebi ke witata oyo ayebisaki ngai polele liboso meme ya basoldat belge tozalaki oyo bazalaki na kati ya mosolo yango yebisaki bango ke bokanisa mpona mandoto na bino te nani na bino te me botika Congo libre parce que bosigna acte ya indépendance ya Congo le 30 juin 1960. Congo est un pays souverain. Mais au Belgique, nani au catholique bazo sala, ezali désordre. Parce que bison Afrique te traite comme na palabre. Gouvernement ezali wana. Ce qui les cambezo marché tout sala ni. Tout le kato vanda to yeba. Siko lokola bino bosengi enseignement ezala gratuit. Donc on a besoin d'enseignement et ça la gratuit. Chaque fin du mois, parce que même quand on a enseignement et ça la gratuit, on a ngai. Enseignement et tikala jamais cause la gratuit. Même l'époque coloniale, l'enseignement est gratuit. Oui. Mupasala kama bilanga e baboti na bana classe bazala ko pasola bandika okende ko pesa ye yaza ko tekisa bandika wana zozwa mbongo oyo abanaye ko kabolela bakaye azosomba bakaye oui bazaki asa commerçant za kati ya commerce donc asunga na batuté na mboka asunga te nazo bisabino bano batanga na école catholique baba ko témoigner bo benga bakulu to na bisabino ba osala bilanga nguba bilanga masango bazali kopasola ndika bazosala bilanga bitabe donc biloko nyonso oyo wana bozokende bosali kopo digozi boke kopesa epai ya sango bozokende kopesa yango gratuitement yaki ekasi bango bake kopesa yango gratuitement donc eloko nini bokobenga enseignement gratuit eza payant ozofuta bandika e bandika wana bazotekisa ngo na masaviko bango bazwi mbongo basombi bakaye balongoli
banini basali bakalikile basombi bataye bakaboneli bino bana bozosomba à travers misala oyo bozosala enseignement tikala kozala gratuité yango tozoloba na bayebaso batangi na école chrétienne baya na école africaine mpo bacomprendre que mboka oyo mindele ntango bazodirige yango soit disant baza basungi bazosunga te parce que soki lelo enseignement balobi neti enseignement ezala gratuit soki lelo bacatholique na baprotestant bamoni que oui baboti bazonyokoma parce que ti l'états-unis mikano wana parce que baboti bazonyokoma mpona kofutela bana classe na ndenge elongo bani mais catholique aza na département mobimba ya caritas oyo soit disant esungaka bapauvre mpona nini caritas akoki kozwa charge wana te na enseignement gratuit afutaka sikoyo ye afutaka na ye donc elingi koloba ke l'état na ngambo na ye alobi enseignement eza gratuit soki l'état abimisi misolo oyo afuti baenseignant eza moke catholique à partir ya caritas ou bien baprotestant à partir ya zepera babimisi misolo bango babakiseli l'état mpona kofuta baenseignant parce que caritas soit disant na zepera ezo aide bapauvre alors baparent pauvre nde bazonyokoma mpona bafuta nini classe minervale ya bana alors sikoyo catholique soki azoaide bango parce que eloko catholique azobunda ezali bazongisa enseignement payant aboyi nde gratuité mais azokende kobimela wapi na marche non tolingi augmentation de salaire parce que ntango ya kosenga augmentation de salaire nani koloba non soit disant impunité alors l'état lobaki bon enseignement ezonga payant comme ça ya continue kozwa bangongo azalaki kozwa mais soki aza na souci ya peuple parce que l'état sali eza souci ya peuple akolobaki bon totiana na enseignement gratuit mpo babenganaka susu bana te mpo bana batangaka malamu alors tobunda kaka biso na corps enseignant donc elobaki biso na balakisi nini na nini tokosala or l'état alobaki awa augmentation ya basalaire il faut l'air mosusu bakotala tovandi eloko nini ezosalake balakisi batekisaka basilabise balakisi basalaka boye donc baparent oyo bazonyokwama mpona kotangisa bana nde bango na tokozalela na susi omoni l'état ozolikanisi malamu enseignement ezala gratuit mpo baboti motungisi wana esila mais balakisi oyo batangisaka tosala nini or nombre ya baenseignant na nombre ya bana classe wapeleki eza nombre ya bana classe parce que enseignant aza kaka na molongo ya baparent enseignant aza travailleur azokende kotangisa mpo azwa misolo ye mpe abokolela libota na ye ozomona mais ye mpe enseignant azonyokwama ndenge moko na baparent ya bana classe omoni yango sikoyo alors sikoyo tokoluka bolamu ya nani ya église ya enseignant ye moko totika baparent kolobana non ye mpe molakisi aza na bana mitano parent mpe akotisi mwana na classe bana mitano sikoyo tokoluka bolamu ya nani ya yo enseignant ozotangisa mwana to na ngai mpe naye kotika mwana na ekole mpo natanga nanga mpe kotika mwana na ekole mpo atanga bandeko bozomi mpenza ebele na ngongo bozwala na biso émission eza en direct ndenge ezoleka na télévision na ngongo soki otie fm oyo ezali 89.0 bokolanda yango mpe na nzela ya radio soki olingi otuna mituna banimero eza affiché mpe batelespectateur baauditeur okobenga na 082 319 22 25 082 319 22 25 to mpe na 089 73 29 974 ndeko ndombele fumukusu c'est comme si baza pena ngai kutu ntango fumukusu bazali koloba etambusi nga makanisi mais apparemment fumukusu ndire boze contre église catholique na nyonso baki te bandeli awa ata bolamu moko réalité mais soko bazali kosatake na président Félix Tshilombo azali produit na bango wana azali ya bino te azali na tendance kimbangiste te loko te toyebi te yambo catholique baapuye ye contrat nini basignaki basololaka nini soko ezali respecté te bazali na raison basa prendre na président Félix mpo bango nde baapuye ye bango nde batambola nsima na ye mais ya fumukusu nini ezali kotungisa ye na kati wana matondo mingi église catholique soki bazalaki mpenza nsima ya président Tshilombo nga na ndimi yango te
Tant que président Chilombo azalaki nano président te tant que sengaki azala candidat premier ministre église catholique ebimisa na soi-disant lettre kondo papa Tshisekedi akomaka que la seule personne oyo ya ponaki na UDPS pe na opposition pas à la candidat premier ministre ezalaki président actuel Chilombo wana nde balobaki bongo na président moral ya FCC nani président Kabila nde balobaki elingi koloba mpona bango président Chilombo ou rien en tant que premier ministre ezalaki bongo occasion monene ye komonana baélection eye président Chilombo abimi président de la république na esika azalelaki premier ministre na esika akomeli président esika nini bakatholike esengelaki basepe esika akomi président premier opposant ya élection ya président Chilombo comme président de la république eza église catholique oyo akomi kosenga susu soi-disant autre vérité désir bomoni yango sikoyo ke bango balingaka kimia te donc alternance esepelisa bango te bango balinga désordre nde omoni alors sikoyo ntango président Chilombo akoti soki réellement bolobi ke basinaki bacontrat oyo ya korespecte te contrat koyo kozala nini ntango baza kopona ye premier ministre contrat kozala kaka moko obongisa mboka mpona bolamu ya peuple bongo sikoyo ntango akomi président nini bangai baya nango epai na ye eza kaka wana contrat ekozala moko te mosusu te contrat eza kaka moko wana luka bolamu ya peuple alors sikoyo ntango ye azoluka bolamu ya peuple alobi wi baparent bazoniokwama lokola baparent bazoniokwama kotangisa bana kolia pasi makambo nyonso to alege nano meme na kote ya kotangisa bana alors sikoyo balobi bon totya ofele donc na bana ya ye molakisi bakotanga classe ofele na bana ya parent bakotanga ofele sikoyo molakisi asalaka na école parent asalaka na société oyo mosusu ce qui veut dire na école nesika basociété oyo baparent nyonso basalaka eza kaka basociété na basociété ozomona yango sikoyo alors sikoyo patron kolo baécole alobi école efuta susu mbongo te donc bana bafuta susu mbongo te me ngai nakokontinue kofuta bino balakisi salaire na bino ndenge bozwaka catholique amoni mabe mais baparent oyo bazolela salaire na mboko eza baparent ya les deux camps ça veut dire soki réclamation ezali catholique akoki kosenga réclamation ya salaire kaka te ya balakisi faut senga réclamation ya salaire ne baboti oyo batindaka bana na baekole parce que bazonyokoma mpona kofuta classe ya bana ozomona yango sikoyo na ntango bango bazonyokoma mpona kofuta classe ya bana au même moment baprofesseur soki balakisi en tant que baparent bamaître wana bango mpe bazonyokoma mpona bana na bango batanga mpe bana na bango balia na bandako en tant que parent. Alors nakobanza les deux côtés ezosenga nini faut bavanda tokovanda en tant que parent na baparent bazotinda bana na classe do bamaître mpe baza na kati wana sikoyo so balingi baréclame salaire fo eza na avantage ya nani ya maître akotangisa bana to ya bana baboti bakotinda bana na classe parce que bamaître oyo bakotangisa bana eza mosala na bango compagnie na bango basalelaka mosala bakofutela ye ezali ya kotangisa bana donc atangisa bango malamu akosenga salaire mpo bana batanga malamu baboti fo batinda bana na bacondition ya malamu ozomona alors basenga augmentation ya salaire na basociété nyonso oyo eza koengage baparent na misala ozomona alors ye catholique aza na baécole conventionnelle ce qui veut dire il faut ye mpe ayeba kofuta sikoyo balakisi malamu yango wana tolobi ke esika azosenga augmentation ya salaire il faut aréclamer du moins prime oyo apesaka balakisi wana
Alors l'État koloba bon to ça la calcul na bango yo zwaka. Est-ce que sous kaka na prime opesa ka balakisi ou bien opesa ka balakisi miette yo ndo zwaka la part de Dieu. C'est ça le problème ici quand wapi catholique azobu. Parce que Minerval à part Minerval mais uniforme l'école catholique et ça plus cher. Na même ici oyo était comme les autres comme mon catholique a pris par rapport il y a niveau il y a qualité enseignement donc le long de colo yo ils enseignement il y a malade on peut souhaiter par les parents et c'est école catholique même uniforme pe alingaka bana na balata na mwa botosi moko boye yango ane ko kipe ko sala mwata lo komata matondo mingi na bano bake kotanga na école soi-disant pesa kama yelete na bano bake kotanga na école catholique ya cher ya Minerval cher ya uniforme cher tango badongo bobimisi bango na terrain bango nyonso bazobeta ndenge moko bafuter mboka zo mais oui ce que bino bobimisa ngai ke bana nyonso basilisaka na l'école catholique bango na ba accéder na bibonga likolo. Mais le fonctionnaire Mboka, la majorité de Mboka va fruit l'école catholique. Oui, bazali fruit l'école catholique, mais bazo ça la majorité de la population. Bazo ça la majorité dirigeante. Mais bazo ça la majorité de la société, il y a population. Donc, na kati ya majorité de la population, bato ba bimi l'école catholique, ba komi bato mbongo te. Donc, majorité pauvre, et bimeli na kati ya majorité oyo batangi l'école catholique. Majorité pauvre. Donc, batangi ma alors, si koyo, ba onyo so bazotanga wana, obotangi wana, élite, wana babimi, lokola élite, ezo dirige mboka, ezali minorité na kati ya population. Donc, minorité n'est pas s'enrichir au détriment de la majorité. Donc, ok, autant que bino nyonso l'école catholique, l'école chrétienne, baponi mo un groupe moko comme échantillon, bango baizwa kambongo belé au détriment de la population, bazo nyoko la bande kona bango. C'est que batangisi mabe. Mais batangisi mabe parce que balakisi batute peuple azanani, même bazo réclamer ça d'intérêt na bango, les intérêts de la population te. Avant nazo enseignants comme parents et nazo motangi c'est moi na lisusu comme parents. Ozomona. Alors nazo école comme société, entreprise, ndenge pe batu mususu bakepe ko sala pa mususu. Alors ce que ça wana, mutu asali école privée. Vina yeza leli wana, l'école wana azozo mbongo ya ba parents pona afuta ba enseignant et puis yemoka mibokola. Bongo Minerval ezo futa mana ba école catholique ezo kende ba tchaka na caisse à l'état pour l'état se servir nango ou bien ezo servir l'église comme école privée ndenge wana. Au monde yango sikoyo. Donc population eza ko kanisa ke catholique azo luka bolamu na ye atikala ko luka bolamu ya peuple te. Ya on azo loba ke marche wana ba parents ba kenda ngote. Et même balakisi en tant que ba parents to luka nde bolamu ya mboka. Ngana bosenga kutu bango balakisi basala marche contre catholique afuta ka bango mabe. Mais oui. Ceux qui bafuta makamalamu à travers Minerval wana o bango bafutaka. O bana classe bafuta kebele parce que na la majorité bana classe basé belé par rapport à bana question batotangisa. Donc ndeko kotanga balakisi ya catholique o bazana mapangu kaka na kisasa. To bandela kaka na wana mapangu kaka. Parce que soko futa maka bien. Hein? Il faut poser la possibilité de se faire enseigner ça. Après ça bango ba terrain na bampasa kuna ba mitongela. Seul oyo institution il remettait ba enseignant moi ba mabeleze kaka catholique. L'école catholique nyonso ba enseignant nyonso bazana ba mapango na mpasa kuna. Tata. Sur le balikambu ndenge ezaleti. L'école conventionnelle catholique na Kinshasa eza boye. To bana kosala lelo to inventorier balakisi wana soki baza bango nyonso na ba terrain na nini na bazotonga puis batonga na ba moyen na bango yango na tolobi ke mbongo oyo catholique azwaka parce que soki bazwaka ngo na école lelo bazosenga augmentation bangaki baréclame prime que l'État zimbongo na bango o bango ba versaka na caisse ya l'État le ba futisaka Minerval lokola les écoles conventionnées nde sikoyo prime o bango ba futaka ba enseignant yango l'État kangi wana basala marche
pour la prime wana. Mais ceux qui ont fait la marche pour passer une augmentation de salaire, n'a pas d'enseignant, n'a pas de passer la marche parce que le lot va pour le banayo. Par exemple, 100 000 francs congolais. Ceux qui ont dit que va matisse au salaire, na 2%. Parce que c'est une augmentation. 2%. Comment on a combien? 100 idées. Mais il y a une augmentation. Même ceux qui ont dit que va retirer le 10%, va retirer le 20%, et que ça a combien? 120 000. Alors, ceux qui ont dit 120 000, n'a pas moyen d'aller là, ça a et le côté. Donc, il y a une augmentation de salaire. Il faut vendre total la crise monétaire plus en fonction il y a équilibre social et non il y a intérêt privé ya bato moko balukaka bolamu na bango et ba moni que siko l'état kati bango gâteau wana nde siko ba dit ko utiliser ba enseignant na ba parents lokola tremplin pour esunga bango bazonga na récupération ya ba misolo wana ngana osenga l'état asala ba audit na ba école catholique na ba protestant et kuna école protestant ba monyoso basala ba audit batala ba mbongo bazwaka minerval ce qui est na caisse ya l'état ou bien ça la compte ya l'église alors basala sikoyo pourcentage oyo bango ba pesaka parce que en matière ya commerce au moins même bano ba ke otanga na ISC baza makambo ebele sengeli batanga parce que c'est un institut commercial. Il faut que vous bien. Bafouta va travailler en fonction. Il y a bénéfice ou besoin sale. Ce qui est ici, bénéfice ou besoin, de pourcentage. Ce qui est promoteur, il société. Par exemple, 50% plus 1, c'est 60%, et 40% de vos salaire. On va travailler dans les choses. Mais aussi 70, on va caboli, la 30. C'est qu'on a 5 total. Parce que na tango oyo ba parents ba futa ka minerval, elingi koloba te ke bakabaka mbongo, mais basombaka. Ça veut dire mayele oyo balakisi bakopesa epai ya bana na bango ba parents bake kosomba mona misolo. Bafuti misolo wana ko balakisi batangisa bana na bango mais tout la résultat na suka bano babandi primaire tina université le basisa classe est-ce que ba parents ba perdaka mbongo pamba te parce que bana wana lelo bake ko bima ba chômeur ebele ya mbongo bofuta balakisi ko batangisa na bino bana et na suka bano bake ko tonda na chômage bazuka kala mayele siko tokolo bani basupe mayele ote parce que ba tonda chômage. Alors, est-ce que les escroqueries peuvent être dissous-souana? Beaucoup si que non, bano ba kozwa mayele, mais à la fin bano ba bimi na balabala, ba bimi ba chômeur bazo koko salate. Et yemo ko mwana ngo bimi na école ngo, akomi parents bani ko bota bana, tindiki lisusu bana na école ngo ba kende kotanga kuna, au moment oyo yemo ko na baza chômeur, atanga aza bimaka ingénieur quelque part, abimaka docteur, abimaka, de là comment changer ya kovanda na coin mususu akoma ngomema makala bongo mususu akoma commissionnaire mususu akoma kotante chance na bapemi mususu na baloterie oyo ya babiloko mususu bapari foot ya biloko nyonso wana ozomona azotante chance na baje de hasard alors atindi susu mwana na ekole wana mpona nini kaka mwana aloba français alors qu'en réalité français eza mayele ya bato te. Donc, biso, pour s'opposer à la marche, parce que l'Église catholique a avant l'État autour de la messe. Parce que l'enseignement à l'État n'est commis enseignement gratuit. Alors, tout à l'heure, si vous avez un maître, parents, mais awa wezali bolamu ni ya enseignant ni ya parents mais bolamu ya bakolo école conventionnée donc ba gérant ya école donc ba gérant école mutu ko ngolo bolamu ah bongo ce que ça bongo te ngala lobi boye
il faut que le salaire ya balakisi ezalaka combien, la prime na bango bazwaka ezalaka combien, salaire pe ya baparent, parce que le seul souffrant ezali teke balakisi bato bazosouffrir, mais baparent oyo bazokende kotangisa bana bazonyoka. Baparo bazokende kotangisa bana bazonyoka bandeko bozomi mpenza ebele na ngongo bozosepela kolanda mituna tozotuna mokonzi ya bangunza fumukusuke mosala mpa na ngona na biyano ndenge totasi bino batelespectateur banimero eza affiché baauditeur émission ndenge ezoleka na télévision ezoleka mpe na radio en direct na fm ezali 89.0 fumukusu tozoshite pena na soki emission na biso kasi tokoki kokamona boye te sanke totuna bino pamba te ntango toyoka liboso na nozala mpena bamituna ebele lelo nakanisaki fumukusu ndenge président kabila ake akoki kochange discours na tomoni fumukusu atikaki kaka ndenge azalaki kotelemela toujours église catholique na makanisi ezalaka bongo ke ozotelemela biso église catholique mpo bamenaki président kabila fili kasi motu tolingi otuna eza par rapport à makambo ozoleka na congo central lelo tomonaki scandale sexuel elotaki na kati ya congo central epai wana esalaki soni mpenza na banekongo presque nyonso na kati ya Congo. Kasi mopepe moko ebimi nete wana c'est comme si bangunza baza na posa gouverneur wana alonga bakomi koappuye départ ya gouverneur biso ebike bangunza baza bana kimia soki mabe ezali bakobenda koto ndenge bozoloba catholique esengeli avanda na leta mpona nini na Congo central bino bangunza kopesima moko position ke fo gouverneur na vice gouverneur bakokoki nayebisi bino nano yango nano pour retirer que ça bangunza wapi au même moment naza président bangunza na sa porte-parole ya bangunza mutakoko lo bana koma bangunza parce que na ponamaka na misu na bokabene na bokonami ya bangunza nazalaka que ça soit babena na que ça soit basala nini bangunza lelo bangunza fumukingango na Congo bazami balete bazaka moko religion africaine ezalaka moko ya mfumukimbano. Alors wana bangunza wana baza bakorompi oyo bato mosusu bafabrike bango babimisi bango baza na kati ya christianisme po bameka kofaire croire na bato ke soki alati nzambala boye alati mbwela yende ngunza te nani naloba boye mpona likambo etali Congo central mais koma bokoloba banekongo balobi mais ezali likambo ezali na kati ya Congo eza likambo ya banekongo te eza likambo eza na kati ya Congo. Alors soki lelo likambo wana ekweyaki na ndenge yango ekweyelaki soki tolandi yango nani afilmaki ozomona parce que makambo wana ntango esalemaka bato babombamaka. Alors soki ekomi ke bato bazwili yango ntango parce que baza na kati ya chambre mais bato bazwili yango ntango bakende kofilme yango ekomi bakumo te etango bazwi bazopublie ekomi nini. Alors biso tokobanza vraie image ya banekongo soki babibengi banekongo ezali art na palabre de l'amour pardon kolingelimbisa. Donc kolongola bandeko wana ezali kopesa occasion na bao bamontaki makambo wana mpona koluka déstabilisation ya Congo central. Parce que problème eza awa fo boyeba malamu te un ano soki tozwi muta atu aza muta cataracte tozwi adjoint na ye donc vice na ye azali mutu ya bafleuve déjà lingi ekota conflit même na matani ezali na ye bokabwani entre cataracte na bafleuve osomona. Alors bake plus loin babandi su kozwa lukaya babandi kokotisa ando po bakotisa désordre na kati ya Congo central ngati na kolika lokola baélection sele kaka bandeko wana bafuta na bamante ya bokoko bazongisa bango ndekona basala maloba ya mokonzi ya bangunza bazongisa bango na mosala basala mosala na bango mpo babongisa Congo central. Et dans le dit qu'il y a été suite à incident wana bakosala mieux parce que bakoluka babongisa po bagane na de confiance ya bato par rapport ya koluka te malongola bango. Donc moto nyonso akolinga te alongola asenga kolonga na bango azali même anti Congo central osomona. Et puis nako profiter na bandeko ya FCC mpona nayebisa bango ke esika nyonso division ezalaka monguna nda profitaka wana
mais bon, ça, la macasse, le linge sale se lave en famille. Les deux candidats, Bazali candidat à FCC. Et Nathan Bazali candidat à FCC, bon, ça, le linge sale se lave en famille. Nous sommes là. Et puis les sous-sous, quand on a ma camouamouana, la prétention religieuse des anakati. Oui, mais nous sommes bisabis, non? Malgré tout, nous sommes engagés. arataki gouverneur makasi na Congo central à cause kaka ya tendance religieuse wana parce que ba catholique ba préféraka plus na ba province nyonso mitu ezalaka kaka bango yango wana nasengi mpe na bandeko ya FCC mboka eza laïque donc ezali te qu'il faut partout va retrouver kaka ba catholique ou bien ba chrétien non ba tendance nyonso esengeli ezala. Alors, quand on dit qu'il a été dans le ndeko Atou, Azali, Moko Yabane Kongo, Vice Naï, Azali Nekongo. Tout ce qu'on est là qui est capable d'élection, au scandale, on va dire ici, même Mouto Bakoki Kokama, Oyoyo, Azali, qui a posé acte. Mais Mouto a scandalisé parce que Mouto a checké mon Facebook, il a sali ce scandale, on a sali scandale, parce que ceux qui ont besoin de moi, si on a zali, moi, si on a bimaka. Combien de fois bimaka pour poser un scandale? Mais mon collègue va publier des comme scandale. Il ne faut pas qu'un publicateur ou a publié qui. Mais, par auteur, il y a acte. On est moi, si on a mobali, on a bandi, on a biso. Oui, et ça dit. Parce que ma c'est pas mon secret de banda, mais on a le conseil que les linges sales se lavent en famille, pour traiter le problème la famille. On a moi si mobali moko, à qui moi si naïe, on a mobali mususu, quand les saliers, à moi si on a le bon gazon, tambo la naïe na balabala, n'est pas beau taille. Mais quand on va de la gamme en famille, à zone ici moi sur la balabala. Mais moi si on a bolumbu naïe, mon ana na balabala mon. Et mon collègue Moussous, moi si mon collègue Mobali, Bazobunda, Mobali a oublié que Sobola. A Kangé suit, a Kangé suit, a Zoya. Moi si pas de l'écoute à la tour, ma bande qu'on soit dans les bandes, on va aller m'écouter quoi, il va que soit mon idole là-bas. Mais il va aller pour faire. On a raison, ils ont raison. Donc on va Congo na bango, mais ça là-bas. Et seulement, quand il y a quartier, il y a Bolumbu, il y a tata, il y a maman, mais il va aller pour faire du thé, il va limiter, parce que pour nous dire, et ça, il faut le thé. Mais là, je sais que c'est l'amour famille, l'amour, pardon. Là, on a un poteau qui est de l'émotion, parce que c'est que nous allons se pardonner, et puis nous allons y aller. Donc, nous sommes la réhabilitation, il y a des bons atouts. Azonga de bonga na ye na ndeko na ye vice po esala bango malamu bayokana malamu base kolongola bango bakotikala na bakanda na kotema nde bapasi na kotema nde basangisa bango e autour na bango nde na profite mpona senga na banotable nyonso ya Congo central ndenge babengi banotable ne Congo soki balobi ne Congo batangi bakombo misato te batangi ka Congo moko ne Congo. Alors, si on dit que comme on est à Moko de Congo, alors vous allez à l'esprit à Kodia, alors vous allez à Moko, donc vous allez à Moko, les allez à Dibota Moko, cataracte, il y a pas fleuve, les allez à Bukabwani, parce que moi je dis que le cas y a tout, et il y a Kobota, mais c'est 74, parce que la Karabatino sur le cas, bazala kokende, bazala na compte à cataracte, bangonoso. Donc, district des alaki à cataracte, Nambanzango. Donc, moi, je vais vous dire que nous sommes moko, bozo bisabe à tout, matokwana, na ebonga na ye, elobo, na vis. Matondo mingi tozobele bena soki émission de Kondobele, on est zangi le soutien de la africaine, et peine. Je les élève à mes cours, je vais
matondo na bino nyonso bozaki libango ya kolanda biso boyebi ke koyamba nesongi ya nzela tokei na mituna etando eze ngonga mituna eze mike oyo totikali nango kasi tolaki bino tokosala lisusu mokolo mobimba tozonga liboso to na ndako ya mosala na bango po totuna mituna oyo totikali nango fumukusu tozongisi matondo ndenge bondimaki lisusu koyamba biso matondo mingi nde tokomi koyebisa ndeko Kambi na ndenge alobaki te bakanisaki tozalaki kaka mpona président Kabila te mpona biso Congo Afrique bayindo nanu yango bolamu ya bayindo yango yango akolinga bandeko mosusu oyo akokoma président eza lokola oyo abali mama akomi papa. Alors, alternance, les zones qui sont bolingo na kati ya mboka. Alors, est-ce que le président Kabila Zali Monguna, il y a le président actuel, en limité, le président Chilombo, Aza Monguna T, il y a des président Kabila oya tikela qui est bon. Donc, ndenge wana pesi ki mokonzi mususu akoya, to continue ko komona te kuna Bill Clinton azawana, George Bush, Obama, Junior azawana, Obama azawana, Obama pas na bango bazala bango pas na bisote. Et François Hollande avandi wana, Macron avandi bisote to dingango. Bakontina biso bazovanda baza même 5 anciens présidents bavandi 6 8 bavandi mpona batala avenir ya mboka malamu wana nde Afrique biso tozobunda na yango wana Afrique oyo mokonzi ya bangunza bazobunda na yango tata mama totunaki fumukusu popo ebele bandeko babandeko kolaita bango etiketi aza Kabili moto ya PPRD kasi tokamwaki ntango passation esalami fumukusu etikali toujours na lene nde tokososola ete kodefendre mokonzi na kibokonzi eza biloko mibale ya bokeselile batalisi ke badefendra mpesi mingi kibokonzi ya bayino nde oyo akoya kovanda esika wana azoréincarne pouvoir wana esengeli azwa soutien ya religion africaine bandeko bolandaki biso biteni na biteni botikala branche na chaîne na biso RTVS 1 chaque lundi na ngonga ya 22h mpe vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision na radio toza chaque mercredi na ngonga ya 21h mpe chaque vendredi na ngonga ya 22h kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koyamba mituna na bino toka basusu mokusu semaine prochaine tokutuna ye nyonso bokoba komomela biso kimia ya nzambe ezala